baleki na kokufa wabi plus de 20 morts bakor mususu bazali koluka en tout cas bandeko bazali kolanda biso kuna na mbandaka mbote na bino esika bozali bazolanda biso na Bunia kuna na Ituri topesi bino pe mbote pourquoi pas bandeko bazali kolanda biso na Olomami tozali vraiment ensemble pour dire que République démocratique du Congo mobima bazali kolanda biso na Blue OTT wana pe bandeko pe alibanda bakoki kolanda biso na nzela Blue OTT au petit kaka na Google Play Store au télécharger Blue OTT facilement au kozabiso na nzela ya lokole na ya mondele au kolanda masolo ya mboka na nzela social télévision topé na YouTube wapi pai José Andia azali pe bozali kolanda biso na ngonga oyo merci na bandeko bazali kosunga ngai pona nazali pa na bino na mokolo na lelo Prosper Agbeto na sima ya ba caméra Dieu merci Kifu ye mutazali pe wana ngana bengaka Kifu apataki donc tozana na mokolo na lelo ezali kokende bien merci na Ruffin oyo pe azali na nzela machine denga tolobaka petit poisson deviendra grand pourvu qu'on lui prête vie et Social Télévision lui a prêté vie moi nazali kokola bazali kotikele machine azali kokende pe azali kosa musala ezali komonana malam allez tozali kokabola pasi lokabo mesano tokabolaka pasi na bandeko oyo bakufeli awa na Kinshasa bandeko bazali victime ya ba inondation ba perdre bandeko na bango tozali kokabola penza mawana bipai banso bozali pe bandeko baleki na kokufela kasi bozali ba fidèles téléspectateurs ya masolo ya mboka Social Télévision ezali ko compatir na bino na ngonga oyo toutes nos condoléances. 9 avril, ils sont nés un certain 9 avril pour ce jour, tozali na mibale, 2 anniversaires. O tozali nango yali boso ezali moi mobali wa siki babengaka ye Piki Cash Kashama biso tobengaka ye Piki Business wana depuis Londres azali kolanda biso pe na nzela ya Blue TT azali kolanda masolo ya mboka Piki Business Cash. Très bon anniversaire à toi. Le ciel est comment? Il est rouge, il est bleu, mais sinon, on sait que tout est normal. Alors, bon anniversaire. Na combo ya ancien sur le collège Boboto, Totombelio, Mbotama et Lamu. Business cash, veut dire cash money. Piki, faites bien. C'est ton jour. Deuxième anniversaire. C'est la belle, on l'appelle Choukamalou. Choukamalou, vous avez comme on a Ewana, Kamal, comme on aime bien le dire. Kamal, très bon anniversaire à toi. Le Zali Mokolo Nayo, alors on teke Elamu, Mbotama Elamu Nayo, na Mokolo, ya Lelo, Feti Kozala, puis sinon Makamunyoso, Elekana Kozala, Malamu, Ponayo, na Mokolo, ya Lelo. Wana Tozali. Merci, c'est bon? Ok. Tozoni Siko na plateau na biso tozali en direct sur Social Télévision. Bandeko bazali ko benga biso na ngonga oyo bobenga te tam soupe bokomela biso SMS lokola numéro ezali wana na nzela ya etando eke to pe okomeli biso na nzela kaka na numéro wana mais na WhatsApp tokoleka na kotanga na message na bino na mokolo na lelo. Actualité, on va démarrer actualité avec l'extradition. Il y a Bandeko Oyo Misatu américain Misatu Bazala qui est impliqué dans le coup d'État manqué il y a le 19 mai dernier. Isali Marcel Malanga Malou, Taylor Christa Thompson, P. Zalman Poloun, Bazala qui condamné à mort, peine d'abord qui muet. Alors Bakei ko Bazongi, les États-Unis, vous avez comment on a Krakawana, Bazali ko Zongi Sabango. Les États-Unis pour bakende ko purger peine na bango kuna mbula et betaki na Kinshasa ya makasi vendredi pe samedi 4-5 avril dégâts na Kinshasa ba députés nationaux ya ville à Kinshasa ba fandi kimiate ba keina lombangu koleka na kokutana na mwana mboka Vital Kamerhe président ya Assemblée nationale wana ezalaki lobby loleki bakei po baleka na kosolo na mwana mboka Vital Kamerhe na makambu
oyo eleki na Kinshasa na bambula oyo ndenge beti tozali komona wana bakeli mibeko oyo bapona bango na Kinshasa ba famille ezali en pleurs lobby sous l'Assemblée provinciale bokoyoka kalami te tokotiela bino yango député moko a lobby ete ba famille bazali kolo ya batol bato bazolela en tout cas prise en charge ezali komona na tende yango etindi ba députés nationaux bakende kokutana na mwana mboka Vital Kamerhe pe décision estile na kokweya Première ministre Judith Suminwa mercredi 16 avril 2025 à cause de la devant représentation nationale. Tolanda, président, il y a groupe provincial Kinshasa, Ezali Raphaël Kibuka, Oyasile Koloba, Tamu Babimi, na bureau, ya mwana mboka Vital Kamerhe. Assemblée a bengi sibiso ba élu Kinoa. Tozali 56, tozo représenté 11% à l'Assemblée nationale. Pour na kosoana bateau bazali na gouvernement central pour que Bango non seulement bazwa en charge ma victime ou bazali compté en termes de milliers, mais aussi baye bisabiso comment est-ce qu'ils s'organisent pour que makambo boye se répéter sous tes lobby. Na prise na ba échange auto sali ba député mususu ba collègue ba lobby que ba yo tomoni na stade bazo représenter même pas 10% ya ba victime banda ko choli et bukani ba mituka ekoti na ba mai c'est-à-dire ekufi ba effet personnel ba diplôme ba biloko ebele kei tozomi tuna comment est-ce que l'état azo s'organiser non seulement azo ba o bazali déjà na ba morgue en charge pour bakunda bango mais aussi au bazana ba hôpitaux pe baye o bazali victime ya ba perte ya ba bien au tobengi matériel. Dans la logique, gouvernement central a décrété deuil national parce que 30 amo bakei o to yebi provisoirement na ba o to koyeba na ndenge mikolo zali ko poussa la main zali ko kita, c'est quelque chose qui dérange vraiment mitema na biso. Tozali ko yebi sa population kinoise que ba député na bino botinda na assemblée nationale totiki binote tozali ko sangana na ba konzi na biso ya assemblée lobi pe kuna bokomona biso na ba o ya gouvernement to discuter to yeba mesure nini o bango bazali kozoa pour que ba répondre na besoin immédiat ou ezali prise en charge mais aussi ba rassurer biso pour l'avenir que makambo ya bongo et c'est répété. C'est vrai, tous arabes têtu biso na Kinshasa. Gouvernement a gozoba mesure, oye ko sala ko ba misu balela, mais ko ala pona bien na biso futur. Il faut s'assumer que ba décision e ko koya et ko sala ko banda ko musu ba raser yango. Ba église musu ba raser yango pour que mai oyo e salama na nzambe atika na couloir nango alekaka facilement. Olia kota repa na biso. Ba etokoli na Kinshasa awa. Toyebi ke na njili de part et d'autre ya matete masina limité ya bilanga. Lelo motonio so alinga za na lopangu pembeni ya mai. Sans tenir compte ba dégâts na changement climatique ezali ko frapper monde mobimba. Totiki bino te tozana bino na ba famille o ba bungisi to présenter ba condoléances. Ba oyo pe bazali na ba victime ya ba perte tozali na bino elongo to kotika bino te. To kosala gouvernement pression pe to contrôler bango totala nini o bango ba kosala po bino bozala vraiment na droit à récupérer moke au bobungisi. Voilà, to zongi na lobaki awa kalamini te ba députés provinciaux pe baleki na komata. Lobby plénière na Assemblée provinciale bolanda ki en direct ya Social Télévision ezalaki kita kuna lobby na Assemblée provinciale ba député ba tomboki ba sengi gouverneur aleka liboso ya Assemblée provinciale po baleka na kotuna emituna to leka na kolanda ba député oyo ndenge basili ekotombola mbongo. Aujourd'hui, les services de la météo ont déjà envoyé ces alertes. Il y aura des inondations dans le 3-4 jours. Ici, j'ai encore des informations qui viennent des services de la météo. La ville de Kinshasa va connaître probablement dimanche une pluie qui s'annonce à 80%. Donc nous aurons encore, et j'ai pris le Seigneur que ça n'arrive pas, d'autres sinistrés et d'autres morts si rien n'est fait jusqu'à présent. Ici vous avez des illustrations des cas des inondations. Vous avez des illustrations des cas des inondations. Et jusqu'à présent, rien n'est encore fait. Et ça, je suis attristé. Je m'excuse de montrer ces images de la famille qui a perdu en un seul jour 6 enfants. Mettez-vous à la place de cette famille. Je suis père des familles et je me suis mis à la place de ces familles. Ça fait 3 jours.
Jusqu'à présent, les corps sont à la morgue générale de Mamaïm. Et aucune assistance du gouvernement provincial. La situation, d'aborder les points relatifs à la création de cette commission ad hoc qui doit effectivement travailler ou enquêter sur de mesures d'encadrement et d'assistance, que nous puissions saluer la mémoire de nos populations qui sont tombées sous les effets de cette catastrophe naturelle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, honorable président, c'est ici l'occasion pour l'Assemblée provinciale de Kinshasa d'exprimer sa solidarité face à la population quinoise qui est victime de cet événement. Vous l'aurez observé, puisque nous devons nous le dire ici, nous avons été absents des enjeux de la ville de Kinshasa. Mais cette fois-ci, nous devons prendre conscience et nous lever, puisque cette situation ne se passe pas à Bandundu, ne se passe pas au Congo central, mais se passe à Kinshasa, dont nous sommes élus. Il s'agit de plusieurs familles qui se trouvent bloquées au quartier Ndanou, des familles qui se trouvent dans des toitures en fait. Papa, maman avec 2 enfants, 3 jours, bakangami likolo ya batol. Baolia ndenge nini, bakomela ndenge nini, comment ils font, ils dorment, comment. Donc c'est une situation très très difficile et je pense que c'est bien. Nous allons créer la commission, oui, mais honorable président, cette commission ne va pas répondre tout de suite aux besoins parce que le besoin est urgent. Je pense qu'il faudrait prendre des dispositions déjà avec l'exécutif. Je proposerai dès ce soir que l'exécutif puisse mettre suffisamment des canaux rapides, des, je ne sais pas, pirogues, et puis qu'il y ait à la limite un numéro d'appel d'urgence. Voilà, tozongi poto le kanako si ça partie na biso ya actualité, consultation politique et les cas qui na kosi la lobby loleki mona mboka Iberan kolongele si ba consultation na ye parti bonne partie opposition ba l'équité to monaki lobby zali le centre ya Germain Kambinga ba les cas qui to monaki pe ba professeur il y a droit constitutionnel bango pe ba les cas qui kuna to Rolanda yango Nyonso nambala moko Dieu merci Kifu. Donc tous les deux éléments, Tolandi le centre, Tolandi ba professeur à droit constitutionnel, si matozongi po tofungola masasi na biso moko na lelo. Écoutez, il y a des questions de fond qui ont été abordées, mais dont la primeur est réservée au président de la République. Mais d'une manière générale, ce que nous pouvons dire, en ayant répondu à cette invitation du conseiller spécial du chef de l'État, qui a été mandaté par le président de la République pour consulter la société congolaise, ce qu'il y a 2 conceptions de l'avenir du Congo qui s'opposent. Il y a une conception souverainiste, légaliste, patriotique, celle de ceux qui ont répondu et qui répondent à l'appel du chef de l'État. La conception de ceux qui pensent que le Congo est une nation qui doit être fière et debout, de ceux qui pensent qu'on n'a pas à s'agenouiller devant le Rwanda, de ceux qui pensent qu'on mettra toute notre intelligence au service de la libération et de la victoire définitive du Congo. C'est ceux qui sont des patriotes et qui répondent à cette main tendue du président de la République. Première conception. Et puis il y a une autre conception, celle des traîtres. Celle de ceux qui pensent que le Congo doit être vassalisé par le Rwanda. Celle de ceux qui pensent que les divergences d'ordre gestionnaire et de gouvernance doivent être résolues par les armes sur le lit du sang du peuple congolais à Bukavu, à Goma. Ceux qui pensent que notre parcours démocratique n'a pas suffisamment de valeur pour mériter le sacrifice de la patience, de l'interrogation suprême du peuple. Ceux qui pensent que Kagame doit diriger ce pays avec ses proxys. C'est ceux qui ne sont pas venus. Et il faudrait que le peuple s'en souvienne.
lorsqu'il s'agira demain de voter. Il y a le camp de la patrie, il y a le camp des traîtres. Et en cette matière, il n'y a pas d'ambiguïté. Nous sommes des centristes, mais des centristes patriotes. C'est l'avenir du Congo qui est en jeu. Que l'on ne vous mente pas, il n'y a aucune alternative à la légalité constitutionnelle. Toute démarche militaire stipendiée par le Rwanda n'a qu'un objectif, tuer la constitution de la République démocratique du Congo, mettre au pouvoir des pantins et asservir définitivement notre nation. Au pire, la diviser, la balkaniser. Et lorsque le président de la République décide de sortir de l'orthodoxie démocratique qui voudrait qu'il y ait une majorité qui gouverne et qu'il y ait une opposition qui s'oppose, mais décide parce que les temps l'exigent de nous rassembler dans une espèce de fédération des intelligences, une espèce d'équipe nationale de la RDC, réunissant les talents les meilleurs pour affronter l'adversité et l'ennemi. Refuser cette main tendue, c'est faire le jeu de l'ennemi. Et c'est inadmissible, c'est inacceptable. Merci. Nous sommes l'association congolaise de droit constitutionnel. Et ici, nous constituons ici un groupe de professeurs membres de cette association. Nous sommes venus à l'invitation du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, pour consulter toutes les couches de la population. Vous savez que le pays est dans une situation exceptionnelle. Le chef de l'État lui a confié la mission de rencontrer toutes les forces vives de la nation afin de recueillir leurs avis pour une plus grande cohésion nationale devant déboucher sur la formation d'un gouvernement national. Et nous avons été invités comme experts, comme spécialistes du droit constitutionnel, pour venir échanger avec les conseillers spéciaux en matière de sécurité. Nous avons évidemment discuté autour de ces concepts de cohésion nationale et de la formation du gouvernement national. Nous avons prodigué les conseils que nous croyons utiles en tant que spécialistes du droit constitutionnel et nous avons insisté particulièrement sur le fait que notre pays ayant une constitution, tous, nous avons le devoir, nous avons l'obligation de respecter la constitution que le peuple a adoptée au référendum populaire. C'est un principe important qui doit guider l'ensemble du processus qui va se poursuivre. Et donc, nous avons prodigué nos conseils utiles au Conseil spécial en matière de sécurité. Permettez que le contenu de ces conseils soit réservé au chef de l'État qui lui a confié cette mission. Voilà, to sili ko zonga na plateau na biso na mokolo ya lelo poto le kana ko fungula masasi na biso sengela ki ba bianga mibale kana ko zala mibale mwana mboka prince penga eko s'excuser na dernier moment en tout cas je crois c'était à 10 minutes ya mboite to le kana ko mata na plateau à s'excuser moya comme ya biso lisusu ezalité ya mwana to ko beta masolo na mwana mboka René Bonganga ya lebembi soit zali na biso na mokona lelo na oesika René Bonganga mbote na yo. Mbote ndeko mopanzi sango, merci pour l'invitation. Mbote aussi na ba technicien nyonso. Mbote aussi na bato bakotala biso ezala na YouTube, ezala libanda mboka. Je pense que pour l'intérêt de la République, nazali entièrement disposé pour répondre na mituna na nyonso. 3 thématiques. Autre le mon konalelo ya liboso o ezali penza ezali ko pesa biso pasi na motema mbula ya makasi le kai na ko beta lite ya nini auto zui na yango ezali ya liboso ya bibale ya solo na yebike bozali ko zela yango bozongi ya mwana mboka Joseph Kabila o asili ko annoncer déjà retour na ye na République démocratique du Congo. Pe ya misatu tokoleka na kosukisa na consultation politique o eleki na kosila place na gouvernement sikoyo de thématique misatu o tozali nango to fungola liboso na mbula ba dégâts ya mbula o lekaki na kosalema mwana mboka René Bonganga ozali moko ya kinwa ozali na Tchangu qui a été
particulièrement touché de là ezaki ya kokangama nyonso kuna toyebi mpe kozaki na terrain lite ya nini oyo tozwi na mokolo na lelo na mbula oyo. Parce que ce n'est pas encore fini. Mais ça ici annoncé que misusu ezali koya. Merci beaucoup Ndeko Mopanzi Sango. Je pense que na participé na mawana motema na oyo nyonso eleki na ngumba mokonzi Kinshasa et plus particulièrement na Tchangu oyo ezali lokola bastion na ngai milimo mia bato nyonso oyo nzambe azwi bango na circonstance wana epema na boboto. Il est vrai ezali circonstance moko naturelle ezali mbala liboso te esalema awa esalemaka na bamboka mosusu mais eloko tozali kodécrier ezali gestion ya crise ça pose problème. Jusqu'à présent on n'a pas encore identifié réellement bato bakufi bazali combien. On parle depuis 40 actuellement. Provisoirement, jusque-là. Tous allez comme mon atte, ba équipe, que ce soit la Croix-Rouge ou bien ba service à l'État, pour y kende, que ça la recherche pour ba identifier avec beaucoup de précision combien de ndako ils allaient endommager, combien de ndako ils allaient couler. Et ça pose un problème. Deuxième observation, situation est sali que société ou peut s'acabatomai et kata ezali ko salate. Imaginez-vous depuis mukoloana tilelo mai ezongi na note. Bato bazali ko vivre nengini. Gestion ya situation na ça pose un problème. Poto ebi ke ezali mbala liboso te sale mana mokili pona biso. Mais ba mesure ezomaka. Réside des eaux oyo dépendaka nanjili et problème bien sûr mais ali nyon sauté. Comment gouvernement que ce soit national ou provincial akoko mobiliser ba mituka ba citerne te ba zora ma écouter mususu ba kende ko salisa bandeko bazali kuna et surtout na Tchangu. Ça pose un problème sérieux. Batu ba fanya ndako 2-3 jours ko lambe komi difficile ko sukole komi difficile. Namoni ba député na niveau national, namoni ba député na niveau provincial. Jusque là ils allaient toujours ba déclaration, ba discours. Mais ba fait concret na notre monité. Il faut ba yeba te batu na Tchangu bazana maya ko melate. Il faut ba yeba ke batu na Tchangu bazana maya ko sukulate. Il faut ba yeba te batu na Tchangu bazana maya ko salelate. Gouvernement provincial et zo ba responsabilité na yango. Gouvernement central et la responsabilité na yango. On attendait que réside des eaux à Bongissa. Bako zoua ba mesure moko yo et ko assouplir situation. Na uti ko pesa exemple. Côté mosusu réside aux eaux sala. Ba citerne ya minene ya mituka ezali awa combien? Comment ba koko tia ba maite ba temisaka na ba chaque quartier de façon que bato baya komi se servir et tout ça. Honorable Patricia Lobi dans l'Assemblée provinciale, c'est qui attend l'ambulance et ça 24 heures sur 24 dans l'axe ya Tchangu kuna. Voilà, ça pose un problème jusque là. Bato, bakomi ko mela mai moko ke sima et ko pesa bango même ba épidémie. Bato bakomi ko bunda. Chance moi mouke parce que bato mususu ba salaka ba forage na bango mais ba tie ba forage na bango. La disposition à Batouignon, c'est une bonne chose. Et puis, nous allons remercier Batouana pour la solidarité des Makas. Mais ils allaient suffire. Pour Bamapango et Bato, ils allaient dans forage, ils allaient envoyer. Et puis, Tumba, Batouba, comme Bunda, Kozoka, pour le Kolamai. Est-ce que ceux qui sont là, par exemple, dans Mwamba, ceux qui sont là, par exemple, dans Lukunga, est-ce que Mbede Salima Kibongo? Pourquoi Tchangu va dénoncer? Oui, nous allons dénoncer Ango. Nous allons dénoncer Ango avec une force que non, Tchangu va délaisser. Et pourquoi ça? Est-ce que le district Tchangu est sous-district? Non. Le district Tchangu est d'abord miroir à Kinshasa.
Batu nyonso bauta libanda pa bakoma na Gombe awa baleka parchango. Il fallait que le gouvernement tia accès moko particulier na makambo eza koleka na chango. Tokosenga na gouvernement, je sais que azali ko zoba disposition, tokosenga pe na gouvernement provincial et zoba disposition utile. Ne fils que pour na mai et puis le reste total à Ngosima. Nalandi porte-parole ba député ville à Kinshasa, président ya groupe parlementaire, groupe provincial à ville à Kinshasa, Raphaël Kibuka, nazali tout à fait d'accord na ye. Pouvoir na biso yo, il faut revoir makambo ebele. Ta ezala no teto luka banani batekela ki bato banda kona bonabo, il faut babuka nano. Rivière Njili ko na ba conséquences. Parce que mingi bazotanga comme Shekina, mutatongi likolo ya parti mo na Rivière Njili. Non, je ne pense pas que ezali problème Shekina. Il est vrai que azo fait partie de ba problème. Mais ce que le Shekina, bato bakufi na bonga fou des aga Shekina, je ne pense pas. Bato bakufi na ndanu, est-ce que aga Shekina? Je ne pense pas. Donc le problème est que la construction anarchique et l'équipe est belée. Tu as vu que le régime à moto à zongi goma wana et bandai ko teka eloko etala te. Ti etika kaka ba boucher penza ba njilo na batunga bandako. Alors tout mille la late, il est à gouvernement de responsabilité na ye. Ba buka bandako nyonso ezali tout au long ya rivière Njili. Ba église wana o lobi Shekina soki ezo causer problème. Non. Bako tika ngote à quoi sert l'église zawana mais à chaque fois soki mbule yebo makabato. Donc il faut passer la bonne choix. Mais là qu'on a colobaye que le gouvernement provincial a la situation yo bana chang bazali ko traverser et surtout pour la maille. Premier ministre Rosa Liboso va Kelimibeko mercredi prochain. À cause de on attendait tous les mercredi prochain. Naye biso que na nitio tozolo ba maille zana changuti. Gouvernement doit avoir une solution. Pour la bateau base dans les fiscs. Si il y a les 16, ça va faire une semaine. Voilà. Et là, c'est tout un problème. Je sais que na Bandaï Kobenga même bateau à récit des eaux, je vois que Bazali, on œuvre pas que Maïzonga. Mais en attendant, le gouvernement provincial peut faire quelque chose. Hein? Mais tout cas, citerne les alliés. Ce que les unes fiscs sans véhicule, il y a citerne. Et qu'il y a chaque quartier, tout ça. Et qu'on soulage pas. Imaginez bateau. Moi, c'est ça, là, 3 ou 4 jours sous la gâte. Vous imaginez les conséquences? Bato bakumi ko sukuro na ba mai mususu ke no e kumi ko bimisa bango ba biloko et tout ça ne fiske ata ba kisi ya mai ke no ba mai bozo meleza mabe bozo ba kisi bo tia na kati gouvernement provincial tout comme gouvernement central les ali capable ko sama kamona te. Non, je ne pense pas que bazo sala bongo ezali changu mais na rappel on azali ko sala wa gouvernement ko ba disposition na de façon que non ayoka ne fiske mawa de façon que bato wana ba melane fiske mai ya peto o bazali ko mela siko eza ya bien te. Voilà un peu na kokoloba. Merci mingi mwana mboka René Bonganga le na lombangu bandeko to le kana kokota na deuxième thématique pour na moni ya monde mwana mboka René Bonganga si ya bandi déjà tozaki na makambo ya mai ya dégâts ya mbula kasi ya si akotaki déjà na oyo ya mibale bozongi ya mwana mboka Joseph Kabila thématique nango ezali nzela ya kimia pona RDC nde motuna otozali komituna na plateau na mokolo ya lelo. Alors Joseph Kabila leki na ko publier na compte Twitter na ye a publier même na Jeune Afrique a faire publier à lobby et azoleka na ko zonga na République démocratique du Congo un retour sans délai et le camp Kabila, le camp Katumbi plutôt s'en réjouit déjà, célèbre le retour. Il y a Joseph Kabila, Wana Tomonaki, et Zalaki, Olivier Kamitatou, Moutou Yepe Aleki, Nako Twitter, Azaïko Sepe Nabozongi, il y a Mwana Mboka, Joseph Kabila, Atako ya lobby Ako Bandela na Est, partie orientale, Bozongi nae, partie orientale. A lobby, t'es soka Bozongi la Wabi. Parce que Olivier Kamitatou a yé à lobby à Kozongela par Goma. Kabila lobby, 6 ans de silence, une année d'exil et compte tenu de la dégradation du contexte sécuritaire,
il tient à contribuer à la recherche de la solution. Et ce, après avoir rencontré quelques chefs d'État, des anciens présidents et acteurs politiques et sociaux, nationaux et étrangers. Kabila. Alors, il y a Zozonga. Vous avez la possibilité de Congo, à Ebisi Minusko Kazozonga. Merci beaucoup, Ndeko Panzi Sango. Je pense que nous avons moins de temps mingi pour na kosolo na bandeko nanga ba congolais na sujet au pesinga wana. Alors baki 6 ans en silence. Mutumoka kangara munokote. Alobi une année à exil, motatinda ka exil azala kité. Ezalaka exil volontaire. Ezalaka volontaire? Oui. Azali sénateur en vie, à quoi kotika la awa. Mais biso to yebake na mabe o ya sali yango akimaki. Na kolingana tiré attention à Congolais que oui, ma commis ma santu Bible et loba que prophète ba ni makaye na mboka na ite. Bato babandai ko loba na mona mboka Jean Pierre Bemba ke alingi mutu wana te alingi boete bonabu. Ba finga Bemba lisusu. Pour loba ke à quel exil parce que ayebi ke ça azo sala mabe awo yemo ko andimite ka kende exil bo exil ona na tindaki mabe na yemo ko moto etindaki Bemba zalaki na raison ba kongolo ba yango eloko mibale aponi azongela na Goma ya lobby oriental a précisé te candidat même da préciser la place na ye écoute tous ambitionnés ba politicien ndenge ngana to solawa nazo biso ke Kabila azana Goma ozoka Goma est sous occupation. Oui, ndenge ngana to solawa Kabila azana Goma tango mwana mboka Jean Pierre Bemba zolo bake makambo wana nyonso ezo sale mase Kabila bakongole balobaki te Bemba oinie Bemba osali boye Bemba boye olingi ete tosuki wapi. Est-ce que bino ba Congolais bokoma ki mabe na ba réseaux sociaux contre moi na mboka Jean Pierre Bemba? Boko zwa courage, bo senga ba excuse kaka na bikoma koma bokoma ki? Alors, le vrai enjeu c'est quoi? Bato ba tina Kabila alingi assassiné comme chef ya mouvement wana. Pour M23 allez loko yo Kagame bandaki nango kala. Abse ezali eloko ya Kabila. Paul Kagame aza devant pression ya communauté internationale. Nde alobite mona mainga wa mystique. Na meki boyoti diplomatie ya Félix Nyatinga assumez-vous. Donc koya na Félix pardon na Kabila na Goma parce que caméra lobite yobima kende kuna ngai na obikisa ngai ngana lobate omoni bo bomai ngai za ngai te mokoli kambo yoyo. Donc Kabila ye comme ça s'ime comme mobali. Kabila ye comme ça s'ime comme chef ya abscess. Bozo ka likambo wana likambo ezali wana yango wana. Bato yo babandai ko lobano bo pesa preuve tout ça. Ye azali autre guillemets congolais. Et là, comme on pekisi azonga na kisasa bezalite. Kinga kato atonga kitoko yango kuna ba résidence wa kilikili. Pona nina kende kwa kufande sika nanga azali. Azoya ya bandina kuna abanda kuna ezali contrôler na nani? Bandina est le Kisangani. Non. Côté oriental et bandina province grande orientale et Kei, Nord, Kivu, Sud Kivu, et Yetina Katanga. Katanga, to bengango Sud, autrement. Oriental, to bengango autrement, Nord. Ozok. Oyoki? Oriental, les autres visaient Nord Kivu, na Sud Kivu. Tika ko luka wabiloko kili kilona ba Kongole ba yeba makambo nenge zali. Azozonga na Goma, et puis azongi na Goma. Makambo bozo bimisa wana nde zake afandi na hotel Serena boy tititi abandi ko mona bato ba kompense ba ma ko melate ko bima na beta boy ndenge to so na yo boy azana Goma
bato bayebisaki bino ke comment Rwanda komi na Goma mais résidence ya Kabila ezali hautement sécurisée. Résidence ya Goma. Oya Goma. Eloko ne moko batusha ezate. Au contraire ba Rwanda bazo garder yango. Et pour la information mosusu. Na Goma fanda aka na moi. Azo fanda bien na résidence neza na Rwanda. Ozoka ba Congolais ba yoka ngai bien. Afanda kande na Rwanda na résidence neza na Rwanda. Mona mubala zongi na mboka na ye. Ozoko pondo. Mais pour que a dédouaner Paul Kagame na pression ya zana yango, de Paul Kagame lobité yo moko bimaka toko bunda isa eloko te. Po ngana zwana no pema na no bien parce que crise économique e bandia wana na ba statut bona boy na ko résister te yo assumez-vous. Bato yo wana ko loba na mona mboka o acharnement o bona boy. Bazabe. Moto abandai ko loba ki M23 ezali bitumba wazo bunda ezali ba aspiration à peu près congolais. Bondima kité. Mais ye wana ke na Goma. Et puis oyebi seke mi bala na Goma ezali nini? Ba funguli ba banque. Baba kwa na mbonge ko uta wapi? Ce n'est pas la monnaie rwandaise ko ya wana. Monnaie congolaise bato ba ko utiliser wana. Mais ko uta na banque centrale na bisote. Na carnet d'adresse na ye Kabila kei ko tia isploko moko ezo sala ba fra congolais na Uganda. Nde ya ye ko superviser makambo wana ye moko. Oko mona ba fra congolais pe ezo circuler na Goma pe na Bukavu. Ba osala yango wapi na Uganda. Nani moto osala yango Kabila. C'est vraiment ça. Mais ba congolais ba lembate ezali complot contre la République. Mais à Kolonga bisoté. Mbongo wana zo lunga bato bomo ba Congolais mikolo nyonso ezali mbongo na biso ba Congolais. Mbongo wana azali ko soma na minduki po ba bomo ba Congolais ezali mbongo na biso ba Congolais. Nyonso oyo azali komi kumisa nango lelo ezali mbongo na biso ba Congolais. Nzambe azali juste akotika bisoté. Et puis bana ya mboka. To bana ko yebisa bino ke moi, j'ai peur de me certain nombre d'États. Moi, je suis belé, je suis afandika kanye, batie biloko na munoko, moi, loba ezalité. A fungoli, a bandi koloba, et belé bandimaki, ba mususu bazalaki na moi tembe. To doute ndenge ba loba na français. Mais lelo makambo ezali clair. Bo fungola matoi. Que oyo mwana mboka j'ai peur de me balobaka ezali na mutuya. Alobaka pa pambate. L'autre souki wapi. Est-ce que c'est concevable? Yo za na rébellion te. Goma eza contrôlé na biso te, mais yo sénateur et la République démocratique du Congo aucun de kofanda na batio aba rebelle. Est-ce que c'est concevable? Na mokuse campagne de sensibilisation est continuée. Bande qu'on a biso ba jeune ba mis à rôler massivement na armée. Na sepeli pour na moni pe ba sengi ba test. Ba to mususu ba sala ba test pour na ko kende na ba école de guerre. C'est ça le problème. Donc Nzambe abate la mona mboka Jean-Pierre Bemba. Mona mboka René Bonganga. Na yebi kozokoba. Tika na tuna na mutu na oyo. Kabila zaka président na mboka o 18 ans. Alobi aye pour contribuer à la recherche à solution. Ton tokoki pe kondima kakoki ko apporter solution parce que aye bi pe Congo malam pour l'avoir dirigé pendant 18 ans. Akoki ko apporter pierre na un édifice ya koluka kimia na République démocratique du Congo oyo kimia au pouvoir na bino ya union sacrée bozali koluka pour être Congo le kanako kene liboso. Bon dima pe kakoki ko apporter pierre na édifice pour être kimia le kanako kota na Congo. Azali sénateur en vie. Nous sommes là pour le coup de la République. D'abord, la casquette comme sénateur. Sénat est allé à Kinshasa. Ils sont à Gomate. Azali ancien président de la République. Solution nyonso oyo tokozwa et qu'on passe par chef de l'État.
qui est président de la République. Vous comprenez? Président de la République, il y a un allié Mao. Pour PCA va conseil, au PCA va orientation, pas nécessairement que nous fassions de Sika Nangazali et Sika Barwande Bazali. Aux à la garder na Barwande. Aye wana tepo apé sa bato solution. Aye wana nde a renforcer bitumbu. Yo la nde wa média mususuté. Azo ya wana po a préparer chute ya Grand Katanga. Pour ceux qui Grand Katanga et quoi donc a fixé Mboka et Yemoko a discuté face à face avec Félix. Pour ce que Mitiki, ndenge ba yebi que nationalité Zamoboulou a commencé à sortir. Alors il faut aller à la façon à force. Et maintenant il arrive là pour organiser suite à Grand Katanga de façon que Azalaye Moko Motoyo a discuter na président de la République. Motoyo a discuter na gouvernement en place. Donc pour le cas explication monsieur soutien bombe la biso non yebisa ba congolais pour les vous allez mo panzi ça. Oh les allez ma solo ya mboka. Makambo ya koloba oh les aliti. Donc c'est pour vous dire que makambo nyonso tozo loba qui ezala Kabila ezala nano ba mosusu na pesa ke kombo bon ba limsanga terme préservatif ya pour Kagame batusu obenga enanga pourquoi nazo benga préservatif moni yo za mubali soko lingi yo mibatela kombo na ye Corneille Nanga déjà azaki président commission électorale nationale indépendante benga na kombo na ye papa te nazo benga bongo po batu baye ba rôle azo jouer c'est dit ndenge pour Kagame azo saela ye wana sima ko bwaka ye ça le collègue Lokwana, on m'y battait les autres tant au salari, pour ça, on silo salini au boîtier. Et pour le Kagame, c'est comme ça. Batouaye Bayango, a utilisé la Kabila Musée. Vous avez suite. A utilisé la Onusumba na tango RCD Goma. Tango Bakendaka na San City, tu as besoin que vice-président à RCD Goma et vous allez Onusumba. Et ensuite, tu as eu Barouberoa. Donc, Nanga n'est pas en prison. Bazo sa ila epe ba kubwaka ye yango na tangi kombwana soki ko sala batu mabena mato balimisa ngai mais c'est juste pour ba comprendre rapidement ozomo mais si on dirait bozana rage ya nanga pour na moni bino se déchaîner par rapport ya maloba oyo nanga le kai na koloba ezala bino MLC za nanga bosali guerre MLC bosalaka sima boye na 1+4 accord global inclusif boleki na koya na institution na 1+4 nanga yé pas revendiquer peut-être la même chose que Obi ne peut pas revendiquer. Non, merci pour le mutuna on a fixé bandeko révolution à MLC ezalaki une révolution réelle. Pourquoi MLC a Zouaka Minduki? Pourquoi MLC a salaki révolution? Parce que Kabila Oyayaki ayaka sur base d'un coup d'état. Peu importe l'élection, Mobutu a organisé na tango azaï, benga ngo toujours ba élection. Mais Kabila ayaki ko benga na Mobutu. Kabila salaka coup d'état. Et là kwa liboso. Et là kwa mibale. Kabila tango aye bato bayambaka ye banda ko benga ye libérateur. Mais tango komaki sur le terrain tout le monde dit le contraire. Conséquence c'est zala yini. Abomaki ba parti politique nyonso. Vous vous rappelez Papa Tshisekedi paix à son âme. Amekaka ko tuna ebo yebisa biso bato bonabo. Réponse Kabila pesaka ye ko sombele ba Congo, Bambeli, ko zongisa na Kabia Kamwanga. Pour que de ko sala bilanga. Ba maman zuzu ambombo. Le reste des politiciens bakendaka na makala. Ba tribu mususu bazalaki indexé na code 032. Banda kwa bato belé awa ba botola ka babo. Donc ba fait on est là qui ça que Kabila azali dictateur. Troisième fait. Toyei koyeba ke ezali Kabila te ezali ba Rwandais. Bato ba yaki à cette époque. Parce que à la tête de notre armée à l'époque, tout le monde a dit James Kabarebe. Dans le ministère des Affaires étrangères, tout le monde a dit Bizu Makara.
na ba service ya renseignement to mona ka ba bugera de na tango na mona mboka yeko lobaka mboka ekei. C'est ce qui l'a poussé à prendre les armes. Et résultat il y a MLC Zalini. C'était pour na stopper tous à la coloniser na ba Rwanda. Et là, il y a d'abord un résultat, il y a révolution à MLC Zalakini. 20 000 hommes, tout le monde a armé. Et, dans le régime de Kabila, les officiers ont fait l'histoire, ont fait l'exploit. Ils ont fait MLC. Mamadou Ndala a fait MLC. Baouma a fait MLC. Ça, c'est sur le plan militaire. Ce qui est même la politique, MLC a payé ça, les politiciens ma casse. Oh, les partis politiques, ils ont bénéficié de ça. Ce qui est Thomas Louaka, les lois comme na FCC, les ténors, à MLC. Aujourd'hui, Germain Kambinga, oh, ils ont fait succès à Kabila, ils ont MLC. Tant que Kamitado. Kamitatu na kotanga eza pasi po tango azalaki pa na biso azalaki président assemblée mais lelo comme komemande mo asaki ya moninga na politicien. Donc pour na kotanga biloko wana nyonso kolakisa force que MLC c'est une école. Et likamona bazolo ba ke biso to salaki révolution. Révolution na biso ezalaki une révolution congolaise pour intérêt à ba congolais. Pourquoi? Parce que bazo comparer non to yaka na ba Uganda bonabo. Ba Uganda to zoka bango comme ba instructeur. Ba instruire ba soda na biso, ba lati bango musala pe ba kei. Je mets quiconque au défi. Batangela ngai kombo officier Uganda moko. O yatikala wa kayaka na bemba. Azate. Batangela ngai kombo politicien moko. Ya Uganda ayaka na bemba tikalao azate. Mais je suis capable de vous dire que au monde politicien otozana ya za Rwanda ayaka na ribenga ya Kabila. Naza capable ko tangela komo ke au monde officier oyo ayaka na ribenga ya Kabila. Parce que bango ba chanza ka ba kombo na tango musée bayaka na kombo afudel. Na tango ya Ruberu wana ya Rugabo bayaki na RCD. Na tango ya Kuda bayaki na CNDP. Lelo comme na PPD petit politique facilité comme M23 AFC. C'est comme ça. Donc, bako comparer lit na bango na MLCT. Est-ce que nanga peut justifier bitumwa zo sala lelo? Ako justifier. Pourquoi? Félix Azali légalement élu avec une majorité écrasante. Batio yo Félix a posé pour la dictature dans Mboka Oyo ezalité. Ba politicien ba kangami te parce que bazali ba politicien. Politicien nyonso ya kangami na tango Félix o ezali ki asala ki fraction. Engebere na mibeko ou selon la loi. Vous se comprenez? Nanga aloba non MLC et kendaki na Centrafrique yango basala ki bon non. Tout ça est intellectuel. Makambo et le kaki na Centrafrique. Réponse est claire. Tant que balobi ke Bemba azalaki a quitté. Azalaki innocenté. C'est-à-dire quoi? Nyonso baloba ke ezala lukuta. Bemba azali mutema pembe. Makambo wana baluka makambo susu. Aye koloba non na bunya abukaki ba banque salaki bo non nanga. Azana mémoire courte. Au contraire Bemba kuna na Ituri babengaka inoko et babengaka pacificateur. Pourquoi? L'unique politicien o asala ki réconciliation entre balendu na baema tango même azalaki na défense yao akitaki kuna oyokaki ke ba groupe armé basignaki ba accord na éviter soki ministre de défense o asikoyo azolandela ba processus wana. Donc koloba na Bemba eza lokola koluka sili na mutali bandi bazangi nde maloba koloba to yebi ke passe na bango ezali ke ndenge bato babanga ye bafanda ki nye il fallait bayati awa mais tango Bemba tema ki alobi te chef de l'état oyo koya ya so ko kufa pona mabele na biso kufa éveil patriotique wana ezu batu nyonso et puis ba komi na ba difficulté.
C'est ce qui fait que Bemba lelo a la cible na bango. Mais bayeba que si ma Bemba ezali nde Congo. Si ma Bemba ezali ba Congolais. Si ma Bemba ezali ba koko milimo ba koko oyo ba bundaka pona indépendance na biso bazali ko batela ye. Oya na buto ya na moi Bemba akotika la wana pona ko défendre mabila ba koko na ye. Mwana mboka René Bonganga motuna moko yelinga ya mboye tena lekala kozwa mituna ya bandeko na moni ba siliko koma ebele. Bongo soki Joseph Kabila bandi na Goma. Tam soupe zali po lekana koyoka AFC M23. Si manango aye na Kinshasa à l'équipe na kosolo na bino de manière à ce que bo lekana kosuluka solution d'ensemble. Ça peut aussi être une voie bo condamner kaka teka zongi na Goma, zongi na Goma. Qualité de qui peut faire ça? Alors ça ngo itake nani? En tant que mutanzo luka kimia na mboka. Oh, bon procédure za la kate. Oya ba processus ya basango ata tozo boya yango. Mais bayaki ba bandi pe wate. Mais yo bandaka kuna? Hein? Te. Makambo wana za makambo ya ba analyse te. Makambo zali clair. Ava banda wana. Asoutenaki publiquement batwana. Sina uti ko loba wa ke loba ke no bitumba o M23 zo loba ezali ba aspiration à peuple congolais. Ti a attaqué même Afrique du Sud verbalement que ba débiso na mindu kité. Moto atinde yo réflexion na keba na ye. Keba po bazaya webele. Po bazaya webele. Moto la ki biso déjà position na ye ka ezana bango. Siko lele ko maintenant azala bonabo. Nana édition que zo ya wana po préparer suite à Grand Katanga. Ça c'est connu. Bande ko ba ke moto wana zana Goma. Banuma qui est dans les Nations Unies facilitateur ceux qui peuvent banuma qui est facilitateur que ce soit dans l'Union africaine que ce soit dans les Nations Unies l'obéangana ndi malo a kuna na qualité wana moto ayende d'une manière clandestine a commis wana avant dans l'hôtel Serena via Monique non ba hôtel ba personnel ba commis comme on a bobima bon na bimis et puis na ebisi bino clair awa que Paul Kagame a lobi que Kabila mi sa simé que yé moto azali mokolo rébellion wana parce que yé Paul Kagame bandi ko lemba ba saction ya communauté internationale pour azwa moi souffle ba ke moni boboma ngai pa batala mokolo ni kamone wana c'est ça. Nale kana kozwa mituna ya bandeko balandi yambo tozole kana kozwa troisième thématique ezali sur consultation politique ngeli kina kosila ndeko le grand. Bonjour Masolo Amboka, sénateur Avis Joseph Kabila annonce son retour en République démocratique du Congo. Ndeko Alain a commis. Bonjour Masolo et Amboka, c'est dans le pays le lieu indiqué pour faire ces dernières déclarations ratées. Malheureusement, il a préféré apprendre à parler en dehors de sa maison qui lui a tout donné. Revenir, c'est juste faire croire aux faibles d'esprit qu'il n'y est pour rien dans l'aventure du voyou Nanga. La petite crédibilité qui lui restait est commis Kabasele. Kabila annonce son retour en RDC, mais via la partie orientale. Autrement dit, il va s'installer dans la partie contrôlée par les M23. Quand Fachi nous disait que M23 c'est Kabila et Bele Baboyaki Kondima. Ndikomoko Evans Marius Alobi, honte à toi. Sakana Fachi ti Okotubela. Ndeko Jérémy, je pense que la question fondamentale serait celle de savoir s'il rentrait de son propre gré ou par la force des choses. Qui sait si le marigot quinois est sommé par les grandes puissances de coopérer avec lui? Attendre la suite serait donc plus prudent que nos critiques, car la politique est un autre monde. Non, ce n'est pas à cause de la prudence ou quoi que ce soit. Bah, fait d'annoncer ses alliés. Il est avec les 1v3 et AFC. Ça, c'est connu de tous. Est-ce qu'il s'est dédoyé la première déclaration ou première sortie médiatique? Oh, le bail qui est Tumba 1v3 et ça dit aspiration à peuple congolais. Ce que c'est la carte lapsus lingue. Est-ce qu'il a reconnu qui yango? Alors qui yango? Zéro. Donc c'est lui le responsable. Tant que petit sabassi d'Africain va aider l'armée congolaise. Qu'est-ce que cela veut dire? Non, bande quoi na batika. Je sais que on est allé pas
FCC, vous allez pas Congolais. Bon, vous allez mitema. Bon, désavoué. C'est tout. Qu'il avait forcé à l'exil. Voilà. Peut-être le plan qu'il avait en tête avec Nanga. Avec Nanga et Mobondo. Fachi Azamasana était à la part. Ndeko Marc, bonjour Masolo Amboka. Si la balkanisation est déjà scellée et qu'on ait demandé à chacun d'eux d'occuper un morceau. Izali Motuna et Ndeko. Ndeko Merveille à Lobby. La guerre coûte énormément. Il pensait que tout allait se passer comme sur des roulettes. Mais c'était sans compter sur la perspicacité du fils du Sphinx à Zui Grand Plan. Elongi Yamutu Oyokop et Simbete. Je sais pas. Tu as un message commis comboté. Moi, la mère a kanisi kingakati naye alobi à la place de tout perdre na plié kaka mukila na zonge la kingakati na ngai pe na fungola pe na funga noa libela. Ok. Donc nakanga munoko libela. Voilà, c'est ça. De comme ce soit commis ba oyo babandaka koloba Kabila revient bientôt na moni bazalaki na raison de comme ce soit commis ande ko so commis pesa ta ba kombo pote ba ke pesi kombo et ça la rappelle bien to ba ke ba téléspectateur na biso bazali ko landa biso qu'il avait contraint de quitter Léopoldville comme un voleur. Nathan et Baby on dirait un maquisa. Wow. Ndeko Jean, bonjour Masolo Yamboka. Il y a eu trop de blagues à son absence. Vous verrez qu'à son retour, beaucoup vont se rebiffer. Dès comme Soussou a commis, après si comboté a commis car bonjour, le criminel revient toujours au lieu du crime. Voilà. Soussou a lobby, Kamita, tu es un oiseau errant. Apparemment, cet intello, soit est un fan des nuls. Je ne sais plus le comprendre, je suis perdu à jamais à son sujet. Ndeko Patient, bonjour Masolo Yamboka. L'Est est occupé par le M23. Qui va le sécuriser là? Pourrait-on savoir le lieu, la date et les termes du lancement de la campagne pour la maltraitance des Kabylistes alias M23? Ils pensent fragiliser le président pour revenir aux affaires. La donne a changé. Rien ne va en votre faveur. Alors oui, bonjour. Qu'il entre par Kinshasa directement. Alors oui. Ndeko Stone, voilà. Ndeko Stone, bonjour Masolo Mboka. On verra bien s'il va arriver à Kinshasa, qu'il reste à Goma pendant le peu de temps qu'il reste avec sa bande de M23 AFC, sa fin est proche. Dès que Moussou soit Pessi Komboté, vous pensez que les choses se passent comme ça? Il ne faut pas donner à Joseph Kabila un pouvoir qu'il n'a pas. Leurs espoirs se sont envolés. Ils pensent que la nouvelle solution pour eux, c'est Kabila. Ndeko Pierre, bonjour Masolo Amboka. Kabila ako meka ata mokete nanga kutu ako koma Kinshasa te population congolaise ako se venger mukolo moko. Intellectuel azana personnalité sauf Olivier Kamita tout porteur des mallettes. Ça me surprend qu'on tienne à créer une actualité pour ce monsieur. Il peut rentrer par où il veut. Une guerre d'occupation a déjà échoué au Congo. Bonjour. Voilà, on dirait que quand il avait fui le pays comme un voleur pour son aventure odieuse, il nous avait informé qu'il rentre comme il était parti au exil. On lui cherche une lumière pour que les caméras se tournent vers lui afin de lui éviter les sanctions et frappes qui vont bientôt arriver. Ce monsieur ne doit être sujet d'aucune actualité dans notre pays. Le fond de ses discours a été clair. Il n'aime pas la RDC. C'est mon constat, c'est M. Jules. Merci beaucoup, M. Jules. Namoni to sukananwana to zonga na mwana mboka René Bonganga to tiré na 15 minutes
Pour tous les cas, ça ma son avis sur mon canalelo. Moi réaction à un message, il y a moté tous dernière thématique na biso mon canalelo. Batebele bazali d'accord na ngai ngape naza d'accord na bango. Bande ko bobenga te s'il vous plaît. C'est la biso SMS normal. To comme biso na WhatsApp le quoi bande ko mususu to ko tanga message na merci. Simplement que aza mobali azi risque azana choix mususu te parce que pour Kagame mboka na eko souffrir de corona été. Yango alobi ke amisa sim vi ndenge bande ko bere balobi wana ba sanction ezali toujours normalement que suka akokanga makaka ba okanga. Oh oui. Ba okanga. Donc asi ba mort nyonso ezoleka na Goma na Bukavu chaque jour ekoleka ka ndenge wana non pas du tout. Ba okanga. Même na nanga oyo bazali ko utiliser ye chaque jour abomaka bandeko na ye abebisi même réputation ya famille na ye ce n'est pas sérieux. Kabila akokanisa même oyo Congo epesi ye 18 ans à faire croire biso en complicité na ba Congolais soit fait d'argent qu'il était le nôtre mais malheureusement mais biso to sambelaka kita na biso esirité bomengo na biso esirité nzambe akopesa biso mosusu. Il est temps. À cause de ce qu'on a excuse. Babengana qui était bande musubi balobi on a bien. Est-ce que tango abima kendeki asala ki annonce na média? Pourquoi soka linga zonga asala annonce? C'est ça aussi le problème. Donc bref, ba Congolais tous à la vigilance. Pour tous en abandonaye ou bazalia wa, bazo continuer ko espérer ka yakoya à cause du pouvoir. Dès que ba organiser parti na bango, ba luka mutu mususu animer yango. Bon, na ebite li babe ezala na biso na Congo. Soko kere ba mboka mususu. Moto soka zaki chef wa parti, soka komi président de la République, tango asili ya Longwi, président parti mususu aye, wana ba kolinga ke no ba mandat si mabim. Mais moto aye asali mandat 2 fois. Ça tenir compte na oyo, coup d'état salaka papa na yowana. Bon bino bokangami kaka ye azala chef wa parti na bino. Donc ozala batu mususu te. Bokende ba reno boyembela ka moto azape président te. Ba mina kona bako comme président te. Ba Chadal bako comme président ya PPRD te. Obaza déjà vice-président. Kabila sali déjà pouvoir, a sali des mandats. Ba longola ye ba tia obe président. C'est tout. Kakaye. Parti politique on a isa ye tikala ye. Congo isa ye tikala ye. Kakaye azala mokonzi. Allez, troisième thématique, il y a on est au Kalakosu qui s'alango ezali consultation politique au eleki na kosi la banda mokola lobby loleki place au gouvernement kasi yambo ete na tuna motuna na ngai toyoka mwana mboka Ramazani Shadari Emmanuel, secrétaire permanent et à partir du peuple pour la reconstruction et la démocratie au bazalaki na chobeuse déclaration au eleki na kosa na likambo au Italie la consultation politique. Vous avez toute la majorité. Vous avez 480 députés nationaux. Vous avez 90 sénateurs. Vous avez été élu à 73,5% grâce à la CENI, grâce à la Cour constitutionnelle, grâce à votre machine à voler. Mais on vous a dit qu'il ne faut pas aller aux élections avant d'assainir l'espace politique. Vous vous êtes entêtés. Vous avez forcé. Pourquoi vous nous appelez, nous, alors FCC, alors que vous nous avez déjà déboulonnés? Et je ne sais pas. Qui peut donc vous interdire? Vous, garant de la nation. PPD viva! PPD viva! Qui peut donc vous empêcher, vous, de consulter la population? La situation est sous contrôle. La situation est sous contrôle. Dans le Biboé, pour la consultation pour la République, nous sommes encore des fantassins du pays pour sauver une démocratie qui est déjà en panne, comme l'a dit un ami. C'est seulement de cette façon que le PPD restera dans la maison commune, elle restera la maison commune
des millions de Congolais debout pour défendre les enseignements d'M.Z. Laurent Désiré Kabila qui nous a dit de ne jamais trahir le Congo. Joyeux anniversaire à tout le monde. Je vous remercie. Voilà, Ramazani Chadari, Emmanuel, secrétaire permanent, il y a PPRD, Bolamba, Bolia, Bakoyati, Wananenga Lobaki. Et bien, il y a une consultation ici. Vous avez un bon nani alors que vous déboulonnez qui va moi lobby en bien. Vous déboulonnez qui n'est pas bango. Si vous avez un bon li sous les kanakoya pona nini. Ah ma solo les qui n'a aussi là. Si quoi total nous qui est mis côté gouvernement si quoi. D'abord on a outil Kolanda de Konangai Chadari. Costa ezali que bazali déconnecté na Kabila. Ozoka. Omoni sango ya Kabila na Goma. Ezui bango ka ndenge ezui ngana yo. Ndenge bazali kona bayibe eloko moko teke Kabila zali na Goma. Yango na lobaki ake no bakomi so organiser ka ndenge bazawana. Basali congrès, minako akomi président. Mais ce que za bongo te bako retirer, arrêter à partir na bango. Moto bozoro baza président na bino mais ye wana za na rébellion. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc bino boko risquer ba benga bino pe ba rebelle. Donc il est tapon na bango. Basa la congrès rapidement va désigner président Moussous. Pour ceux qui basali angote, ceux qui vont continuer ko yemba toujours na kombo Kabila. Pas que ça la considérer comme ba rebelle. Et en dehors de ça, les Congolais conscients aussi basali parmi bango. Na profité ko pesa leki nangai Janoro Pepembot wa zagina bango lo bité oza makamba mabele. Na profité ko pesa madame ne Kulu Mbot po alobité oza likamba mabele. Abibenda ina bango. Mais ba oyo batika lioyo ou ba benga Kabila ba sola bien que ozo pesa biso position tozo kopante biso tozo bundana ba écharpe wa PPD mais yo kuna tozo kana nanga qu'est-ce qui se passe pesa biso ligne sikani to sal et na yebi ke mukolo alelo bazo sula na téléphone po ayamba pe bangote tam biso bazo koma ba tuna kikaya binu karubi ba to sala ndenge nini hein bazo tuna nano ari magie est-ce que eza ndenge nini bona bo baza na confusion ndenge ozo mona na PPD contact direct na Kabila ezate Kabila osa eloko mususu bango bosa eloko mususu. Ozomo deux abatao baya te il faut ba mis organiser nano. Pour faut baya il faut pas zo mot d'ordre. Kabila zo lo baté azo so na bango te. Bazo baté eloko ni basala. Donc to tikela bango na no temps. Bango bazo la format Senko SSC. SSC wapi? SSC wapi? Ah, tika biloko wana. Tika biloko wana. Yo landi ba résolution à conseil de sécurité te. Il est temps. Na moment où tu as yango, tu as deux côtés. Côté ya ba patriote, ya biso na bino, ba congolais. Tu as des siga musutu ma belé na biso ka yango. Na côté ba ennemi. O baza tamusu afai na Tanzanie, tamusu afai na Rwanda, tamusu bona bona bo. Donc moment où tu as ali, ezande comme l'accession aux ali patriote ou pas. Bato bazo na consultation na ezali bato yo balingi Congo. O balingi te to za ba umbu ya Rwanda. O balingi te que Rwanda a exploité ba minerai na biso. Alors soki bango ba kozala sima ya Kabila, ndenge akomi kuna na este, bango ba luka pe ba moya ba kende kuna itali bango. Mais na yebi ke za ba congolais, conscience na bango pesala. Osomona. Donc le gouvernement Union nationale, o ba toazo zela, moi je ne vois pas grâce là-dedans. Ezali juste une réponse na menace to za ko zwa to l'accès signal fort que non cohésion ezali na mboka. Tozali unis. Parce que le gouvernement est kobima mokonzi mboka azalaki clair. Objectif nango ezali po ici sa bitumba. Osomona. Le gouvernement tozo luka mission nango wana. Po ici sa bitumba. Donc moto yo aboy ko ya alingi te bitumba ici là. Wana azali M23. Wana azali AFC. Wana azali na Kabila. Azana Paul Kagame. Makamba obenga calcul ezali te. Ezali te ke bo ya po résumé to kabula bonabo. Gouvernement na zo ya mission nango po ici sa bitumba. Moto nyonso ko boya ko ya. Po ba considérer ya pesa makanisi na ye azana ennemi. Alingi te bitumba ici là. Donc azali côté ya ba Rwanda. Azali côté ya Kabila. Simplement ça.
Mon amboka jamais kaminga pas lobiango hein. Ah. So ngana lobaki bona boy. Jamais kaminga zaina bango. Yepe na pesi mbote po yepe makile gangi. Ye makile gangi. Mais ba oyo bazo yemba kaka wa bango bazo yemba na ba sharp ya jaune wa kabila akomi kuna ba ebite. Hein? Na solina ndeko moko boya lobi mais mon frère confusion type azo pesa biso wa. Alubi lelo na ndimike na pepe de moto azana ligne direct na kabila basolaka azate. Po ye azo sala biso tozo beta koto yo boy. To sala taba marche bonabo ye abimisa susu azo ya goma. Bo siko to ko bali susu ni. Na bi oh. Bino boy ba talo bi tena kombo nzambe la makamona te. Et sanga ekoti mubulu kuna. Nde zo mona même ba réseaux sociaux bazo commenter ba fandi bazo luka ba information ndenge ni ba bongisa. Ye bisa bango ndenge ba yoka kayo ba bongola mutema ba koma ba patriote. To sala bloc moko mboka na biso zonga na lo moko et le reste to kotala yango sima. Voilà. Tika natanga un message ya ndeko na moni ya communique avec insistance abina tanga message na mobimba. Yambo ete na pesa René Bonganga maloba ya suka pona lelo. Ndeko Yannick. Bonjour Masolo Yamboka. Nazali ko sala message direct et pas ya Joseph Kabila. Chers citoyens Kabange Joseph, pas plus tard qu'hier, vous nous disiez être partis pour étudier. Aujourd'hui, vous nous annoncez que vous étiez en exil. À quoi doit-on croire exactement? Faut-il en conclure que l'exil était votre thèse ou que l'ambiguïté est devenue votre doctrine? Augustin Kabouya nous avait dit que vous étiez sorti du pays comme un vulgaire en catimini sans alerter les institutions. À l'époque, on croyait à un règlement de compte politique, mais aujourd'hui, vos propres mots confirment qu'il disait peut-être vrai. Et voilà que vous revenez non par Kinshasa, non par l'Assemblée, non par Lubumbashi, mais par Goma. Par la zone trouble, par l'Est instable. Ce pays a besoin de la paix, de vérité, de cohérence. Pas de confusion, pas de revanche. Pas d'un ancien président qui joue au nouveau sauveur. Chers citoyens présidents honoraires, peut-on considérer que la bipolarité politique est votre nouveau parti? Quand on a dirigé un pays, on ne joue pas à cache-cache avec la vérité. On ne revient pas au milieu du bruit des bottes comme un sauveur tombé du ciel. Le Congo mérite mieux que des scénarios de théâtre politique, j'ai appris. Ndeko Asukisi, Ndenge Wana. Merci Ndeko Yannick, natangi message dans Obimba. Ndenge o tinde elaki ngai. Bonjour Ndeko. Yesa Ndeko azali boso na yo atika bilobela ezanga tina pona koya na plateau isengi azana ba argument clair ya kopesa biso peuple congolais. Est-ce que ye azomona pasi au peuple congolais azomona surtout na ville province ya Kinshasa? Nyonso ekoma kaka Kabila. Li pape Kabila nde azomatisa to dollar oyo nde Kabila kaka. Étant garant de la nation au président Aloba azokoka ata kosala eloko te. C'est que botika biso kimia na bino na ye Kabila botika peuple congolais bolongwa bino nyonso. Ndeko Roméo Yann début salon dengako. Voilà. Rapidement nako répondre ndeko que non soki to yawa to répondre ka sur to analyser ka sur base ba thème ou sujet wa pesi biso. Donc ça baloba ki to lo basir fonctionnement ya mboka et tout ça ba argument ngaka zangate. Mais au moins na yebi ko zali moto Kabila. Ponde kwa tuni ngai alobina Kabila abino nyoso bolongwa. Wana ba jena bango. Wala isa ba jena bango to yebi. Wala isa ba jena bango. Biloko to yebi sike utaka. Ala moto Kabila. Poli kambo ezo pesa bato pasi na mutema. Bandeko na biso bazo kufa na este pa ndeko na bazana tina te. Donc to lobela Kabila to lobela nanga asala mwa sambalo wapeke non Kabila na biso to longwa te. Yo longwa sima ya Kabila. Ko espérer peut-être Kabila ko zonga lisusu. Lokola kei akangai bisaka na yakendeki atika obe kuna ya sute. Lilo basuka pona lilo mona mboka René Bonganga. Lilo basuka ezali ke bandane lo boyeba ke mona mboka Jean-Pierre Bemba alobaka pamba te. Soka lobili kamuna ye, c'est des ana ba information suffisante oyo etindi aloba. Bato mususu neti ba oyo balobaki na ebona bona bona. Mais Kabila wana azozonga. Azongi déjà zana nange sika moko. Toloba ke azaki na bango connivence te. So azaki na bango connivence te. Akoma ki wana ndenge nini. Alors toko senga na bawo ba tiaki mutema epa ya Kabila. To boy teke bazali ba Congolais, bazali ba Congolais. Parti politique peut tirer bango.
PPD ça la congrès batia mutu mususu Kabila zonge pa ina ye na suki wana. Merci mingi René Bonganga les bémistes ndeko zaki na biso mokolo ya lelo tokutani mbala singa. Merci beaucoup. L'actualité qui évolue. Merci beaucoup René Bonganga, merci na bande konyoso balandi biso na bokebi bipai biso oyo boleki na kozala ticket ki oboto bonde koleka kozala o mabota mabino tokutani lobby na ngonga ya 9h sujet mususu na babiangami mususu masolo ya mboka ezali wana pona bino pona biso pe pona biso banso. Ciao.